Voilà, en tout cas, merci Lissous Nandenge Tukuten Lelo, hein, c'est toujours un grand plaisir, hein, en tout cas, bienvenue dans Coloris Club 84. Alors, oui, Lelo na yobeta lisolo ya gam moko boye biango, et baby sabat belé, et bongi sakape, mais ti lelo bat ba continuer à kosalela. Alors, pourquoi tu vas continuer à poser là au point d'interrogation malgré l'interdiction, malgré mauvais commentaires, malgré témoignage moi ya mabé, mais beaucoup de gens vont continuer à poser là. Il y en a les lots nabi non, pourquoi pas on a mes solo par rapport à ça hein, parce que c'est très important. Tout ça les larabiloko mais biso mokopé tout ça souvent cause il y a des gagnants et salama tout ça les produits moko. Alors les lots na betali solo il y a Carolite na une gamme Carolite, ok, voilà, à tout à l'heure hein, je vous retrouve pour en parler juste après ça. Alors beauté nabino de partout et Sika Bozali. En tout cas, bienvenue encore une fois de plus dans Coloris Club 84. Hein. C'est toujours un grand plaisir. Hein. Il y a pour partager Nabino, il y a et ça la kabiso bien. Lelo na lobby na betali solo ya Carolite. Carolite to yebi biso nyonso mafuta o eza ya kala, vraiment ya kala. Et batebe basale lango etelisaka ebebisaka epesaka tampon et ça la nyonso wana. Ok, mais pourquoi batu basale lango? Alors d'ailleurs que na ndam pour vendre déjà wonto lo bayo o azarando quitter makamnya ngo yo betela bato lo bébé bisa bato belé bo bamsuba komba tampon bilonge koma kaki bilonge sala ayo betel sur oui effectivement faut la betali solo na po boyeba pourquoi et bébé ça bato belé Carolite bison soebi ezara produit salamina hydroquinone. Bisognon sotoyebi eza na hydroquinone. D'ailleurs, c'est mentionné sur certaines étiquettes. Hein, eza hydroquinone parmi les ingrédients sobotangi boromona ezali. Alors, hormis ingrédients ana, il y a d'autres ingrédients qu'on ajoute aujourd'hui juste pour éclaircir la peau. Alors, but nanga liboso ezaka pona etelisa batu. Ils ont raté au pays indisa, pour comme ça makaku pour ça, mais non, ils ont pas été lissés. Mais pourquoi et bébé ça batte belé? Première erreur, au batte belé ba salé là. Carolite, ba pakola na moiti. Carolite eza mafuta au ba pakola kaka na butu. Et puis chaque jour thé. Kaka na butu, pourquoi na butu régénération ya nzoto ezaka facile. OK? Il faut régénérer au peau. Et pour ezobota masika ndé na loba toujours ozana facilité que tante na yo ou bien produit et réagir na nzoto na. Et c'est normal. Surtout sur les produits éclaircissants, alors ezolongolo posoana o eboti sika ekutani na elo mo eza makasi, alors ezolongola yo posoana po poso ya sika ebuta. Yango wana et ça la mana Carolite. Mais tellement d'ingrédients bachana kati est très efficace. Au koki ko sale lango na moïté. Pourquoi ko sale la moïté? Parce que tozaka déjà na mélanine. Mélanine elingaka eloko ebundisaka yete. Alors, eloko bongo ebundisa ye. Donc eza lokola oche mafuta na moto ngio kalinga Thompson, faut zéler chauffer. Et c'est la même chose. So yo cha Thompson, so mo moto mo elika ki wana isa nini e couper la pouf. C'est la même chose na Carolite. Carolite na moi esimbaka te. Donc soko pakoli Carolite na moi eza loko ozo tekto kisama desu na moto. Donc ozo toka. Nzoto pe zo toka bongo. Nzoto pe zo toka bongo. Siko yo zui nzoto no ozo tokisango na moi. Ebela ni. Bella, tokolia nini, nozolamba, on ne sait pas. Voilà l'inconvénient. Il y a ou bien erreur ou batu basali la na Carolite. De deux, yo za peau sèche, ba peau o ekauka kanango pambala. Ozo ke dozwa eloko eza déjà na acidité makasi ozo pakola. Et puis ozo tamboli na moi. Peau sèche, oza peau ekauka, ozo o pakola.
tu t'attends quoi? Wala quoi lipa bache na moye kauki. Ba couvrir en moté ça la nini et kauka ki koma makasi ndenge yo po komi pona yo e kauki donc moi mai wana ya mutie otika na na nzoto na e bendi su mai wana nyos e kausi yo po. Ya wala omona ba mususu ba koma kana ba mami awa mami tampon et bêtier caché. Pourquoi? Parce que mélanine est vendue sika wana moya kende ezate yo zo bundisa mélanine oza peau sèche. C'est pas normal. Yangwana isalaka bon. Troisièmement, opakolaka mafuta kaka pona otela mais on nourrissaka te o hydrataka te donc opesaka biloko kolia na nzoto te. Tu t'attends à quoi? Yo ozoteli donc ezalo kwa ozokausa soso ou bien cuisse ozolongola mafuta nyonso ya cuisse na kata cuisse c'est comme nini e kauki et comme ba mo makasi ndenge mo pena pona yo musala na okaka okausa pona yo ochaka na yo biloko akolia te onorisaka pote o hydrataka pote pona yo c'est normal et beba ndenge moko na yo mutu nzoto lelo obeba na Carolite. Or erozo pakola biloko il faut hydrater yo hydrataka nzoto te osala na gommage te o nourrissaka na nzoto te c'est normal o tchaka biloko makasi bolingi pe chokwa ozo tchaka biloko makasi nzoto nyonso ezo kaukaka nzoto nyonso kauki et si l'énergie nyonso mai nyonso ebendami otikali poso ya kokauka kuiso ekauka zika wana nde yo okomaka bongo ero saila Carolite siko olingi obonga te. Et puis erreur wana bato belé ba okanisa peau sèche ezakaka bato bazaka nzoto ekauka ça n'a rien à voir koza munene boye oza peau sèche oza peau ekauka donc ezate ke po aza mukie po aza munene po aza boye non yo moko okokausa nzoto no okoki rendre peau na yo sèche na ba makambu usalaka. Yagolo muna batu mususu ona zaka na ba graisse ebele na zaka boye ba graisse mususu pezaka parce que oza déshydraté et longezo bimaka mafuta ba graisse ezo tondo oza déshydraté. Alors nyonso wana eza ba conséquences et osalila produit ya batu. Après ono baby sak ngesa c'est normal. Alors erreur mususu ozana nuna 20 ans, 25 ans, 30 ans, ok, yo osali la ka gamme ya Carolite. Donc ozui mafuta, ozui savon, ozui gel, ozui huile, ozui sérum, ozui tube. Nyonso wana udindisi na kati, osali mélange. Pa. Musuku ba exagéra ba ke ko ba tenovat, ba movat, ba ti ba ndenge na ndenge asali mélange. Mais ata yo moko. Ba episa wa ndenge ni ngo uchana biloko po ebimani. C'est la même chose. Donc, dès qu'on s'en lande, on peut s'en lande nzoto non. Et au lambe, on est dans la cuisine, nous l'ambagana. Donc, bah, piso chaka changa. C'est la même chose. Dès qu'on s'en lande nzoto non. Après, ce qu'on a lingo na teinte bien. Après, lingo oza na poso malam. Ekosimbate. Ya mwana mona ba te belé ba beba. Ba te belé ba beba. Ozui bando na biso bazana mboka bango balinga kotelisa ka kelongi. Omone kingo mwindu makolo na parlons pas ka kelongi. Donc on les longi zango na facilité kotela. Eteli. Après pour se faire au beba. C'est ça les difficultés. Ba ra wana ba te belé ba sala na Carolite. Et ça là bango bongo. O sale la Carolite des années. Carolite va saler la ngobongote. Carolite va saler la monda mbotiki. Donc, soka o gagné moi teinte au sundoli va saler la en continuité te. Yo za pendant 10 ans. D'ailleurs pendant ça quand 20 ans, ti o kokisi 60 ans quand na Carolite, yo za vivante. O mo za na poso normal. Atayo moko. Ya mwana sala ba mami. Encore ba mama biso bazaki soka azui fula ba na lunda tenga misikoto. Azui crayon matissa kitisi, azui matissa che rouge à lèvres, a che tala ba boucle d'oreille minene po mini bandola taba or manzanza loko ya lelote, a che tala ba mama bag na maboko, ye wana che talon d'épargne, beba blouse mo balata kabwe aka otambo na nzela kaka boy. Ah boy na moi c'est mon voilà. Ya mwana mona ma conséquence ba te belé. Dona moi wana ero tambola.
Donc nous sommes balga tala oh ndele donc ba style on est en bat balinga mingi, mais malheureusement pendant toutes ces années on sait la Carolite ando penser que non funa cha moi na lié ça moi nzoto donc au cas où ça nzoto toutes ces années là c'est normal yango no moni etika ba tampon ndemo pe na ba papa musu bazabo or mélasma ou ba mami et zoaka vraiment ba mibalité sur 100% moins 1 à 2 donc c'est rare quoi mais ils ont bango pourquoi parce que ba jeune premier hein enfilé mbati likolo mutolo ala ti chemise ala ti chungudi la makolo yo ana chemo rai moka noir mon nier à l'époque on a dara otambola jeune premier alors et bêtier ok et voilà les conséquences il y a one ça que bato belé ba beba na Carolite bato belé kozwaka ozui biloka makasi ba misusu bake bati bandenge na ndenge na moi boyazo a chango avandi bien lati biloka milai donc nyonso wana oza exposé au soleil pendant longtemps c'est normal pour na yo et beba et kosalo ba mami et sali pe ba noir ne longi misusu kote sala bango vert mais batika kaka te pourquoi parce que aligné toujours à tela mais poso et komi kaki or depo et komi kaki wana c'est très difficile hein c'est très difficile et bunga voilà les difficultés oui ça là les problèmes ba erreur ba te belé ba sala pour que Carolite et baby ça ba on a 20 ans ba âge wana nyonso wana ce n'est pas important ya ko recourir na ba produits éclaircissants. Pourquoi? Parce que yo moko ozomi bebisa. Alors plus ozomi bebisa yo moko, plus ozana ba difficulté que pona yo na âge moko avancé ezala en bon état. Donc ba te belé bazo ignorango ba omona que bon on a besoin de télé, oui. Bato akala mingi bando ça bon peut-être parce qu'alinga la kisaki azali mobile moi c'est pélan bas c'est pembe les rêves hein, de beaucoup de femmes noires dans leur tête là bah quand ça toujours que non les hommes courent toujours derrière les femmes claires des teints clairs alors faut akenda lukami pakola a changé or voilà pourquoi Carolite et baby ça va te payer et ça la hydroquinone les produits avec hydroquinone les produits éclaircissants basale la kango na moi te bando na biso poto ya été pendant l'été bango pe balela choko surtout bato poto balela choko donc malgré moi wana na ba choko na bango kaka mais azo beba poso azo continuer ba maman bo doser pe ya moko bo doser ba maman poto balingi choko yana âge moko boye basalelaka su choko te yana âge moko boye esengaka esu te mpo na yo fo ezala calme oui pesa mwa éclat mais kotelisa te osa concurrence na nani encore mikolo oza dana kaki na elongi mais ono bayisenga nazwa poudre o bino sokende na poudre kogique o bayisenga poudre collagène bino nyonso mbangu na poudre collagène alors koza dana bamami ah non oza dana bamami na elongi o baloba mafuta mo ebime kuna mbangu pour oke ozwi o balobaki bamama bodoser botala pe bobeta mwa libaku botala nsima. C'est très important. Ba rétroviseur. Moi, ma mère, elle carré bomba. Le rétroviseur. Elle a dit toujours que là, ta jeep, elle est évasée. Et ça, la rapide, elle va bien. Ma mère, elle a dit ça. Voilà. Alors, bota la rétroviseur. Yo, mo côté la chambre, non, au tali miroir. Arrêtez d'acheter des choses inutilement. Surtout si on a déjà la mamie. Surtout si on a déjà la tampon. Tika bisomba somba. Tika bipakola pakola. C'est très important. O Carolite et baby saki o ni nube tika bichacha tika bipakola pakola po ozomi baby sa isusu yomoko longe komi déjà vert omi baby sa yomoko c'est pas important. J'espère que vous comprenez pourquoi et baby sa batu utilisation ce qui utilisation non eza mabe ata soko sali nini eza mabe et changer te mais par contre soki ozo sali la ba produit non comme il faut. C'est très important. Yakoye bakaka kotanga ba notice na kolandela ndenge balobi. C'est très important.
bino bakokomaka air nyonso napesa bino nini adresse le temps que makambo nyonso esila voilà comme ça bino mo bandoya mais beaucoup tangate beaucoup ta bamusunde baozala oza na besoin eloko ba servir ye OK voilà alors à bientôt tout près de Willery hein tokutana pembe na Willery na commune à Kinshasa voilà donc à bientôt. Elle aime nous fort.